Stiga. Stig na Tony. Wapi. Tozapi. Sit. Prefecture. Tolek. Wapi yango. Yango. Fali pop. Tolek. Finapun. Bouton. Wapi. Fungola. Yo. Toleka. Fungola total. Lettre. Yango. Bo ebimi. Bo. Ah. Yala wapi. Tozonga. Bo. Wapi. Bah. Internet, il y a fait communication. Il est déstabilisé dans la seconde. Oui, bonsoir mes chers compatriotes, Bissoba résistant combattant état-major à France et Yango, nous allons démentir la circulation à document Moko, les alliés qui circulent, qui préfet annulé marche Zali, Bobele le 28, pour Congolais Binonio, Sobozala, marche Zali, Ezali, Fali Poupa, Naba malfaiteur naye, Babimisi et Lokowana pour ba l'indissamité ma Congolais. Biso, ba combattant en France, Odombo, Babé Masombo, Guy Gérard, Biso tout aux aliawa, de démentir document wana. Document wana, Ezali document ya mensonge, Ezali identité ya mabe, usage de faux, Oyo basali yango par groupe ya Fali Poupa, Oyo bazali ba criminel. Bazali kobimisa ba arme, bazali kobimisa ba document administratif. Lobi to porter plainte, peut to komemela préfet document wana, soit disant que bino bopesa ki bango que bobo ili biso marche. C'est tout. Et ya kolela lela ezate to kozala wana biso nyonso ensemble. Ingeta. OK, d'accord, ça va. Merci chers amis. Je pense que au monde Babé Outi Koloba, document wana ils ont circulé dans les réseaux sociaux, ils ont identité. Ils ont document lukuta parce que les autres dans le monde il y a communication, il y a réseaux sociaux. Bazo linga ba déstabiliser bateau yo, ba za déjà en France parce que bande ko mingi ba outi Londres, ba misusu ba outi déjà Allemagne ba koti. Bato mususu pe bazala ki prêt à koya ba déstabiliser bino poto za lebelete. Rendez-vous na biso ezali vendredi na Bercy. Document on est identité parce que ce que na site na biso à CCDP info, tozui même site ya préfecture to tcheli bino soki bo cliquer wana. Bokomona ba document nyonso ba annulation ba manif nyonso oyo il est quand même ya biso ba congolais té. Parce que lelo na internet ce qui document déjà est bimi et commis officiellement automatiquement na kacha ba site il y a place il y a provenance à document on a ba kocha on a kacha site na bango. Donc na site à préfecture document on les a té ezai loko moko ba falsifier ngo na groupe ya bato fali pour na ba déstabiliser kana biso. Donc rendez-vous ezali le 28 et Simba. Le vendredi, le 28, il a 10h. Vous le vendez l'autre TV. Donc, vendredi, il a 10h déjà, troupe Banakota 10. Tous les 4 coins. Tous allez dans boulevard de Bercy, tous allez dans rue de Bercy, tous allez dans quai de Bercy. Donc, babisika wana nazo pe sabino les aba point de repère pour neutraliser ennemi à côté de biso na combat ya peuple ingeta. D'accord, ça va. Bino mo moni tozola la té tout le temps toza mouvement pour na makambo yo. Jamais te koki kondima fali abeta parce que ba Rwandais ba bombani simanae. Bino bozo mona ka fali, mais derrière fali, il y a des gros poissons qui se cachent derrière fali pour na ko déstabiliser le mouvement ba congolais. Donc, les documents on est circulé dans les réseaux sociaux et les documents sont identiques qui sont lokuta. Tu as informé parce que bato benga mingi, bato Canada, bato États-Unis, bato benga partout donc même en France bato benga biso. Exactement. Donc, yango te démentir yango au plus vite possible bato baki. Non, makamwana ba osala ezali lokuta. Ndenge ka ba continuer kokosa bazo kosa peuple congolais tina moya lelo bazo kosa. Vous avez étouffé souffrance et peuple pour bien régner dans le Rwandais. Et ça l'a raté. Quand même, tous à la battue. Tous à la même battue. Pour respecter le peuple congolais. D'accord, ça va. Rendez-vous vendredi. Après Awa,
Bruxelles pour Nagno Kalong. Allez, ciao, ciao. Bon, développer pour vite fait. On a 4 ans. Stigna na Tony, wapi, tozapi. Sit, prefecture, tolek, wapi yango, fali pop, tolek, finapun, bouton, wapi, fungola, yo, toleka, fungola total, lettre, yango, bo, ebimi, bo, yala wapi, tozonga, bo, wapi, ba, lontiga, Stigna na Tony, wapi, tozapi. Sit, prefecture, tolek, wapi yango, fali pop, tolek, finapun, bouton, wapi, fungola, yo, toleka, fungola total, lettre, yango, bo, ebimi, bo, yala wapi, tozonga, bo, wapi, ba, donc. Internet, il y a fait communication. Et déstabiliser dans la seconde. Oui, bonsoir mes chers compatriotes. Bissoba résistant combattant état-major à France et Yango, nous allons démentir la circulation à document moko les alliés qui circulent na qui préfet annuler marche ezali bobele le 28 pour congolais bino nyonso bozala marche ezali fali pupa na ba malfaiteur na ye babimisi eloko wana po ba lembisa mitema ba congolais biso ba combattant ya France Odombo Babé Masombo Guy Gérard biso tout ozali awa to démentir document wana ezali document ya mensonge ezali identité ya mabe usage de faux oyo basali yango par groupe ya fali pupa oyo bazali ba criminel bazali kobimisa ba arme bazali kobimisa ba document administratif lobi to ko porter plainte pe to ko memela préfet document wana soit disant que bino bopesaki bango que bobo ili biso marche c'est tout et ya kolela lela ezate to kozala wana biso nyonso ensemble ingeta. OK, d'accord, ça va. Merci chers amis, je pense que pour monde babé outi koloba document wana ils ont circulé dans les réseaux sociaux, ils ont identité. Ils ont document lokuta parce que les autres dans le monde il y a communication, il y a réseaux sociaux. Bazo linga ba déstabiliser bateau yo ba za déjà en France parce que bande ko mingi ba outi Londres ba misusu ba outi déjà Allemagne ba koti bato misusu pe bazala ki pe ya koya ba déstabiliser bino poto za lebelete. Rendez-vous na biso ezali vendredi na Bercy. Document on est identité parce que ce que na site na biso CCDP info to zui même site ya préfecture to cheli bino so ki bo cliquer wana boko mona ba document nyonso ba annulation ba manif nyonso o il est quand même ya biso ba congolais. Parce que lelo na internet ceux qui document déjà
et bimi est commis officiellement automatiquement na kati ya site il y a place il y a provenance à document on a ba na kati ya site na bango donc na site à préfecture document on les a té ezali loko moko ba falsifier yango na groupe ya bato fali pour na ba déstabiliser cannabis donc rendez-vous ezali le 28 et Simba le vendredi le 28 à 10h pour le vendredi TV donc vendredi à 10h déjà troupe bana kota 10 tous les 4 coins tous allez na boulevard de Bercy tous allez na rue de Bercy tous na quai de Bercy donc babisika wana nazo pesa bino eza ba point de repère pour neutraliser ennemi à côté de biso na combat ya peuple ingeta. D'accord, ça va bino mo moni tozola la té tout temps toza mouvement pour na makambo yo jamais te buki kondima fali abeta parce que ba Rwandais ba bomba ni simanaye bino bozo mona ka fali mais derrière fali il y a des gros poissons qui se cachent derrière fali pour na ko déstabiliser le mouvement ba congolais. Donc, les documents on est circulés dans les réseaux sociaux, et les documents identiques étaient à l'Okuta. Tu as informé parce que Bato Benga Mingi, Bato Canada, Bato États-Unis, Bato Benga partout, donc les documents. Même en France, Bato Benga exactement. Donc, te démentir au plus vite possible, non, makamwana baosala ezali lukuta ndenge kaka bakontinue kokosa bazokosa peuple congolais tina moya lelo ozokosa boza koétouffer souffrance ya peuple po bino bo régner na ba Rwandais ezalaka te quand même tozala batu tozala quand même batu to respecter peuple congolais. D'accord, ça va. Rendez-vous vendredi après awa Bruxelles pour Nagno Kalongo. Allez, ciao ciao. Développer pour vite fait.